L'homme prudent voit le mal de loin. Taulier Bango. Voilà. Mon kaka le jour tout le bâti. On a mis un jus et un cep. Côté hôpital à cep Zahir. Ah garage va ça va mitu va monter va mitu. Dire ok kara. Si Kimbuta. Là partir à Kunande. Oui. C'est-à-dire tout le Belafi, bonjour, on a bien venu sur la Lusso. Nous avons commis un J, précisément dans côté hôpital à Cep Zahir. Nous avons un tour de Obeta de Olaxabino, commis un J. Donc, ban Anjili, la diaspora Anjili. Nous avons toujours. Tambola, on a relaxé quelques réalités à Kin, la commune à Njili. Alors, Njili est la commune moko ya monene, tindi ba te belé penza na poto toyebi. C'est ça. Yango ezala vraiment commune moko kozala boité. Kozala boité, faut ezala penza éclairé. Faut éclairer. Et puis ça moi image ya bien par rapport à la commune ndenge ezala nde tomona kwa ndinza bandal balemba commune penza ebele balimité par rapport à bateau boza na njili. Il faut que bateau baza na mikili oyo boza bana njili. Il faut koluka pour ça là vraiment quelque chose pour la commune à Bino. Il faut appliquer surtout aux élites à l'état ça là. Et ça vraiment passe. Il faut que nous ça là pour faire éclairage public. Tant mon net sur Tongi Boy, les bosso na yo. Pour faire éclairage public. Au bon ici, au chez moi baba makadam les bosso na ngwana te amuke ope azali bosso. Tant on comment na pas sali. Alors et ça kaka pour la contribution ya évolution. Il y a commune à Bino. Ceux qui ont qui n'ont l'état à ça là. Et ça pinza passe ma casse. Alors, Njili, et ça commune moko vraiment monene. Ça commune historique. Commune historique. Des beaux mots en Njili, toi toujours en Njili. Et là, Njili les ala nango sous na ba couloir à bien té. Njili les a pinza commune moko le plus peuplé. Ça n'a pas tout vraiment au Saranati. Ça n'a pas au Saranati, mais et là vraiment spécial dans Njili les ala. Par rapport boye pena boye ndemo koti na Njili votala kena na mo beauté mo bo na Njili ya late. Banzele zate ba mambo kufa tout. Tala ba Singapour nde bo mona bo. Ba câble oyo nde eza bongo ko na odele c'est pour ezate nde bo mona bo pour ezate tabasi. Pour eza na hote. Nanya osala. Alors ce qui nous tomorrow mon ami lokola Moïse et akoki na ete osala yo tango pesi yo tu déjà moi pas au pas au mona ki liboso basali akolanda. Alors oza boulevard Loemba badi boulevard Loemba boye commune ya Njili boulevard Loemba yango uta bakanivo boucha nango déjà ma ekenda te. So boye ngungi aoya te koma te bomo bosiko ngungi oya te koma donc mai ute bima te mete ba mai vanda na ba kanifo oyo ta koma vert. Alors obligatoire pour ngungi akuta adio kola pour eza boulevard Loemba la commune ya Njili quartier 7. Donc, il faut que réflexionner. La diaspora au besoin du banda, buta la penza kaya. Donc, il y a vraiment que l'eau, tout est là, gouvernement.
c'est pas mambo nyonso totela ka gouvernement alors yango tozonga asi ntango oza na mwa force moko ya kosala oéclaire mpa na yo oyo mpe atongi amoni ke yo osali bongo ye mpa koluka asala parce que si totaleli kaka leta oyo tokóma bato moko boye nayebi te yo moko omoni ke oye na pays na yo na quartier no na commune na yo bandi oyoka nkele bandi omonaka neti ozonga kaka omoni moto auti poto aye peut-être oye obeta 2 mois mais obaye ezala mpe bi auti poto oye fo ovanda na secteur na yo momona la plupart bato ovandaka na flat moko boye na Gombe na Lingwala na place boye donc moi mpe baflat mpe malgré baflat mais bacondition mpene eza te ok soki totali siko baka oyo botongi baflat ya bien na njili bosali mpenza ya bien tomonake mwa image moko ya bien ekopesama na njili epuis ekopesa beauté bato nyonso bakolanda oyo bakaniveau bakusu commune etikala nango délaissé après tokoluka sikoyo tobanda tokondane nani po gouvernement l'état azani na posa kosala te epuis akotika kosala te kanta no maintenant ya koluka te tobongisa otali boye neti bakaniveau nde eza boye liboso na oyo obongisi oyo wana mpe kuna moi obongisi ntango deja tobandi mo deja kini bopeto ya solo yango wana totala kini bopeto ya oyo gouverneur Gentili Mbonza alobi te oyo eza kini bopeto te okini bopeto me tomona basalite ezosila te komi na njini ezalaka ndenge bomondelaka ndenge boyebelaka ngo ezala nango kaka bonde komine moko ndima te etinda bato ebele na bo mais eza komine moko historique oyo eza vraiment komine moko historique bato moko ebele banikili bana njini bato ebele boleka na baémission na tolobela bino bachaine ebele boleka omona alors pourquoi commune na bino ekozala cause pourquoi ekozala na beta oyo imagine sikoyo omemi mopaya masano moko boye beolakisa ye njili commune na place obotamela sikoyo imagine omema ye na ntango amoni ntango yango ndenge ezaleli oki soni yango bobombaka bato tobombaka bato moko nomemi mopaya okifandiseka na Gombe sikoyo boye kitoko te olokapinake tosalaka po tozobeta mbela na leta na biso leta azotala baplace ya kosala so ayeka asali kaka place moko boye kaka ndenge wana kaka ndenge ya moneli asali lesili nango mais or ke foko baboulevard oyo prince oyo eza baplace moko boye fo ezala boye te ta mituka ekufa evandi nango so place oyo oleka na butu soki obika boye tomoni soki mpe groupe soki courant nayebi te mais place nyonso omona molili eza nango kaka courant eza te wana eza nango groupe batie mais depuis na banda oya secteur oyo no namona courant secteur oyo te depuis na banda koya nayaka chaque semaine non naya te journée mona moni courant eza kado ezala te nayebi te soki eyaka ba 1 heure tonga ntango nake yango eyaka ukoma nayebi te alors toza na tolobelaki toza direct badiaspora oyo boza libanda bana njili boluka vraiment tosala quelque chose mpona commune na bino ya njili oyo boulevard Lwemba bana njili bana ntango boyebi boulevard oyo botalaka ndenge ezaleli donc kitoko te toluka tobongisa tosala vraiment po soki totaleli kaka bakonzi oyo tokufa place oyo nde bomona boye soki mvula mai oyo etondaka ozwa ide te mai etondaka na kosekana te ta bakani bana njili banoko na ngai bavie na ngai bapere na ngai bamasa baleki ozelaka gouvernement ya obongisa njili non osala mpe njili eza te na quartier moko boye mpe eyebani quartier moko mpe neti nde tomonaka bapigeon baipene cité verte taka cité verte taka Selemba oyo eza na quartier moko eza na quartier moko ya bien cité verte oyo mpe soki bomona studio mpe studio ya pamba ya futela omona mpe $300 mais na Selemba. Alors pourquoi mpe kozala na njili mpe nayebi te soki toresonaka nini
Alors biso na tolobela vi musana biso eza ya kolakisaka place mpe eza ya bien mpe eza mpe tolakisaka place mpe eza esimbi te tolakisa mpe donc nyonso kaka mpona kofaire kointerpele bato au terrain Sainte-Thérèse yango wana kointerpele bakonzi na biso moko peuple tosala so osimbi pau te obongisi te moto akosala za te yo ozelaka ya gouvernement sala mais okufi na ngungu okufi na pasi ya transport okufi na nyonso donc c'est vraiment terrible donc maota embouteillage mawa bonjour bara micho eza apusa liboso ok donc c'est ça donc botalaka kaka bino mo nzela eza impraticable tabakani oyo njile toa na njile orablese toa na njile sala oyoyo eza kaka ya bakonzi te eza biso mpe tosala toparticipe osala wana ndako no para olukela yo te yolala noka nzala non yo moko telema so otelemi kaka para mokufi obeli poache fort tosala bepave mituka boye na banzela boye nyonso kobakisa kaka salite na capitale ya kitoko te donc bakonzi toluka solution mpona mboka ta basalite oto wana njili nayebi te estce njili mpena ya ba 99 obandaka 99 ezwaka 99 ezalaka boye ntina se komata te me ntina se bato bayebi kaka njili bamisusu bayoka ngo kaka na sango alors tokutani après bozala toujours connecté na tolobela vie tokutani après pour que tocontinue réalité ya kini eza bongo zoyema toko le sénateur à vie de la presse voilà tolobela vie. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Feu!